Mama Sandra ba colère musu basi ba koma na ngoso amoni pena ke makambo zo simba te na ndako. Moi ça change attitude en fait. Pasteur Jean Bosco elo oni oyo mona ki etikala ki pa mama Fatou. Omeke mama Fatou yo panza libala na bino. Et puis famille na yo elaksi combien de fois que zo lingela ngo mama Sandra te. D'abord vous avez un libala matala na mama Sandra longola na alliance pour que la ndenge ndeko pasta matin na live et là c'est que déjà kutu ba linga kete nanda kwa mama Sandra seme ka yakate bokilo ayakate basi ba benda kwen yo siko pasteur Jean Bosco effort nini oyo salaki pour o ressembler place moko sona bongo qu'est-ce qui se passe bilo bosa bano yo okoma mukolo mais osa toujours fils à maman et là on a yina Mobile moba mukolo mazaka toujours commandé par sa famille et fils à maman maman lobby ndeko nanga lobby et ça ma famille obato ko kotakati comment yo za pasteur oteka liloba nzambe ti lelo mukolo boza fils à maman e kolongola bilambo la la fatu mama bino azaka donc yo na mbeto za mukolo so comme la vie normale comme fils à maman tu as l'argent on accepte Tonga, on accepte. Est-ce que quand on a notre tonga, on a une bonne église, te. On sait pas na mayele ma be musu bo sa ba couple no c'est on essaie na bonzambete. Mais comment là âge no bo côté mais la maman bilote que ça la différence de choses. Oh moi si oh maman botaka attendez na boti promédi na nga boy. Et comme on a âge linga moi c'est na banda ko obligé te na banda ko lander no bimando ke vina ye. On a garder relation bien à moi nga. Et comme la maman be mwana ko bayenga na ko yocha ba limite mususu mwana bayenga mwana ko mokangando ki comme mwana boti mwana bakoko na ngezate mwana ke ndaka mwana nga lezi zate non so lingi mwasi na ye ata mwasi ngo zo tema na boulevard so yo habite nga lingi mwasi na nga a changer parce ya mwasi de talinga li soutien nga no ta présent na futur na étudier que mwasi na bien papa yo mutoponi ngate oponi na ko tulo 3 fois oponi ah zwa ngana olobani mama a okoti na famille nga ko panza bana ngati okuti pomedi ya liboso ana baleki na ye biso to sanate mwana cousin mwana azalaka te apena baya na ye donc ko panza biso te ndongo kocha to yambio me devise dans sa famille ko panza biso te so ko sa bien na biso to ko sa bien na yo fini no bono la makambo na kelekela ndaka pomedi mo sini ya selinga boya boni ko luka kindoki boyo et pas ba Jean Bosco baza na défaut baza ba fils à maman et puis baza jara mibalo soka na problème na mwasi na ye bandeko na ye bakota ka makambo ya foyer na bango c'est très mauvais comment yo za ba problème na mwasi na yo moi si kutu no bandeko ne babimi na TVT mais bino da boyo ko leka na TV do bokoti problème ya couple ya ndeko na bino bolati yango bobimisi da nini o baminduki nyonso so bobundendeni bozu tort botika Jean Bosco so na moi si na Jean Bosco sali direct à lobby le côté mais famille est déjà attaqué da maman Sandra elle ça que kuna bakota makambo babokilo kuna bakota makambo basi donc kuna po famille na bandimo faut se soumettre na niveau faut comme zoba ya famille wana oui amen nde balingi yo soko za bongo te bakolingo te soko za oui amen te okomi zoba ya mama na bango te bakolinga yo te kuna faut comme zoba ya mabokilo faut comme zoba ya basemeki ba famille mobwe oko na basemeki no mobala yeti na kati ndaka beto pe mbata mobala no pa lobelo te basemeki ko bazwa téléphone abengi mwasa ndekone afingi yo akati téléphone boza na droit lobelo côté nde famille nga na moni apa mo bibo basala nzambe bote ya liloba nzambe vraiment apa bo lobiki bo basala nzambe na ngana kotela bino mena tali ba intervention nyonso na koko kinte pona mbongo balobi asolola nyanya te na mwasi ba ma pasteur ba kufa makamla mitema ba pasteur ba sa fidèle ya blague ti ba pasteur ba vient na bisoti
ba chantre o ba vie na bisoti toyeba ni kitoko nga na yebi kutu pasteur vie na mo na kini a beta journaliste avimbisa etale longi déclassé mais pasteur a munene concert mo munene ute kozala na poto a concert munene mais pasteur avant que concert uti hotel avant dia beti magodo kitoko ba akemata na podium boza pe nzambe hey ba ser pe na se koganga pasteur beti magodo kitoko dans des hôtels directement cortège concert inspiration ni nazala ngo bon nzambe ni yakati na ye ba vie na biso mais bosala ngo pe bien ya momo kutu ya momo batuti avant ya momo bosama bon pe bien ata to ndo défendre bino pe bien so bosama mabe to ndo défendre ata bo ba vie na biso to défendre bino ndeni po to yebani na biso na bino to yebani kitoko bino boza soki eyindi nde ba numéro na biso komi allô ça va so na yindi te so bo yindi c'est le ba numéro na biso komi rechercher ça va Jaël wala ba numéro na biso zo na ba répertoire na bino boko mo luka biso so mi ko bo yindi cité ba numéro na so bo mo na ngote so ka le yindi ba numéro na biso komi na ba téléphone na bino. Tu vas bien, ça fait longtemps. Tu sais, j'ai voulu te voir l'autre fois, j'étais là, mais tu vois, à comment on loue comme réseau. À la tinde de toi, mutu boazo critiquer nga. Yo ya oswane la ye. Yo un peu quand on sait nga ne va bon vie. En de vérité moi. Pasteur Jean Bosco, aux aventuriers. Aux aventuriers. Nous sommes sur le pasteur Paul Mukinde. Hey, bata kindi. Hey, côté nanga côté le temps na monde basanso kana Paul Mukendi. Na bayeyo. Paul. Paul Mukendi. Ah, papa tika. Côté pa na mi bonzambe ezate. Ba pasteur ba mama na ba maître lobeka. Ba mama na bata pentacle ba pa basala ko bana kami bekti bango cop na bango nga pasteur moi muni na yebisanga biso cop na biso ezala na retour te pasteur munene ya Congo moko tokendaka bon en fait to voyageaka na ba pa yango ba pasteur yango bazala convention et tout to voyager pasteur munene pasteur musu kota tomona yo pasteur oyo kanga sonya obanga nga pami bato bazalaki na salon akopeke nga mpe naza wana baninga bayebisi kota na yo jela ne na temps pasteur opaza na boma ataka tala kolie munene bayebisi kota na yo jela azala ne na temps aokanga sonya obanga bakotisie bokata baskai na bango bokata banini masolo ezaka kuna masoko manini pastor obanga nga kabipale akota ndenge akili ye mo azala problème na nzambe na yenga azala problème pastor ayebisanga biso kope na biso ezala na retour te abenga kope moto ya l'église babao kope na biso ezala na retour te mais au moins la bonne église kuna dimanche maman bazaka mitubwe yo lobi to seka na fivette solution ki désert dita to bi ba pasteur oyo ba pasteur bwana mino ba vie na biso to défendre na biso bino mais bo bongisa pe moi ndamo po défense on peut ezoka pe moi sens surtout de défendre bino boy ba to balukela biso po ataku to ndeti boy na ko ya Jean Bosco bato balukela nga pai bato bamona yo gel yo ça fait moi si soko bongisa ka ngata mwa ndambu na kokena nga kokotelo so mwana kotelo ya te po mabezo mona na miso bato bo soko na bika na kotelo bomela na bato na nga na fani na nga boyo kende osali mabe osali pa mabe pai osoli fo yo kizuna mutu nunu okomise de base
ozwi mpe ndako botikeli ye elengi nini yango ozokaka nunu oyo oyoki mama Sandra te aka mibali bazaloka bandoki mobo soki azoyiba libanda akomomona mwasi na ndako lokola nzungu akala mama Sandra pesa ye ka temps omwa ndenge otutana na ye ozonga mobimba mpe basala balinga kodivorce te bandoki aosala mabe maoboya divorce donc okomi condamné ye azosala mabe yo oza na retard moolinga eza te moyeba kajolo eza te ye azoboya divorce ta niveau baza baégoïste batata oyo mwasi da longola alliance me ya obana otambolaka na alliance onje ndoki senga ye divorce akosala boye akoboya kosinye bandoki libere mama Sandra no mwana so na wenza batanzambe soka otula mama Sandra na libere kaka soka ko libere mama pasta akotula te kude boswa na bongo obebisi ye yo mama Sandra kondi asa soubelle te merci Chansard asa soubelle te njoka ba problème encore biso basi so ba problème c'est koti yo souci stress nunu mama Fatou okofuta yango mama Fatou moni yo lelo basemeki baobetelo maboko lelo mama Sandra bimi mabe yo elengi kaisa pindi yo obimi elengi mama Fatou moni kande basali mama Sandra nde bosala yo omoni ministère wana ekweya kanga mamuna yebisi yo Fatou yo ministère wana ebambana epi nzambe akoexpose yo na Jean Bosco oyo eza début ya histoire bandimi baokende parce que jamais de la vie mon moko akofanda place oyo pasteur azolala basi mibale à la fois epi eza kaka bino mibale te même l'église ana bato ya beta magoda ana bato bakendaka moni église ana baokanga ngo kadena krakachakra église ekangi ekomi ka histoire azala pasteur nzamba ko exposer que akomo sa misala ne ka salaka aobima na ligne ki pasteur mais mama Sandra na oyo sali mabe o apesa ki o confiance o ase tala sala mutu mabe o yebite bakosolo likambo bakutu na ngoti omoni mutu bakoseli likambo neti yo Fatou ozokosa bato ke Fatou aza innocente Fatou abimaka na pasteur te nalandaki discours ya bandeko ya pasteur babike yo obimaka na pasteur te problème eza te ma chérie eloko babengi conscience oswana nango yo moko so bakosolo likambo conscience nezo reproche lelo te ozano à l'aise oza à l'aise omona je m'en fous mais so bakosolo likambo conscience na yo ezoko interpelle oke likambo wana eza solo ozalaka jamais kimia na vie mais ozalaka kimia te o bozosala na eza lokuta boyebi ke bobimaka epi osekisaka mpe ozosekisa mpe sa Sandra ozotika mpe na mwana Sandra mokili banga mokili banga obinga bakosela makambo ake na bana mobala bato tellement ki nayebi ki eza lokuta obilika moso bakoselo eza lokuta o se défendre apo olekisa ngo comme le quoi po ebi ka ya na lokuta conscience tangi elobela ngeza yango te au moins apelika mongo ewumela te e bano changer ba version po ani po ebi ka eza ngo likambo lokuta ba au moins ewumela te en fait et comme bano changer ka ba version peut-être mais il fallait ki bango likamanga bano bundaka yango na yango moko mais yo moko so likambo akosa ki mama Fatou so ezaki likambo lokuta olingo yoka pasi na mutema poso bakosolo likambo oyo sali te eswaka premièrement merci Meda premièrement otala confiance ndeli bakokosenga likambo okroire nango c'est que osa confiance na nga te
Deuxièmement, likambo bakosolio eswaka. So salite eswaka. Donc, ah, j'aime mo témoin. Mais on s'en a dérangé, attends, 1 mois, 2 mois. Au bandon, on kanda, en fait. Mais, so bakosoli likambo, oh, yo zo sala. Ndeti yo fatu, on se défendre, te. Et là, kangi o kaka, explication, yande kwa Jean Bosco. Eka seme kia mati, attaquer maman Sandra. Na tika ke pato yoka ye, nabile ke chutika. Ton na yoki eti na suka, na kopa ke ndeko manga bima na fatu. Poto ba tourner question fatu. Ndeko Jean Bosco, oui oui, na yebi fatu. Et comment expliquer so a décortiquer maman fatu, oko koloba ngote. Et comme explication mata kende zonga. Pour na fatu, bayebani. Mais Jean Bosco, Fatou, maman Bokilo wana, makambo sali Sandra, au sala peyo. Wano spécialité, mais pour ça l'engeza, yo pa ba zoba chonandako, onyo ko la no famille wana, ba comprendre que baza famille bon maman Bokilo, maman Jean Bosco, un jour au rejoindre maman Sandra. Bande kwa Jean Bosco, un jour bosenga Sandra pardon. Lo yenge onyoso bokeno a mwasi mabe ton dimi to accepter. Mobali so linga boya mwasi pona ba bêtise, alati saka mwasi wana ke mwasi mabe. Mobali so lingi a lâché yo, akoma trop accro na famille na ye. Bakomo lingelo boule. So monika mobali no andako. Akomi ko soma solo no ya ndako. Akomi ko mema yango na famille na ye. Bakomi ko selo ba réunion sa yo o assister na réunion. Et comme ka aleka ki kunate, bazala ki kunate, mobala komo zo tant trop na famille na ye, kenanda ko pa na yo. Muke bakela ki réunion mama bango bandeko na ye. O komo sa ba manquement ya famille mobali na yo. Yeba ke mobali no aza di no, baza complice. Ti bande ko mbano bango manqué yo na téléphone. Wa mwasi ndako. Bakomo lection maloba. Mobali wako loba te, asa complice, ayebi da jeune ni ba obeta. Parce que mobali soko sa mabe. Amoni ke mabe wana lingeza la dévoiler. Au yoka soni. Soko basana ndeni te ba basaka ba malin. Au so mabe wana soko po elata ke mabe wana elata voile ya malamu. Au zoni a dévancer yo abimisho mwasi mabe. Makambo nyoso ozo soigner la chambre ando kebete la famille na ye. Donc il faut inition na batutu pour ma ben na ye wana zo sens. C'est ça des hommes infidèles. Masolo so ozo soigner la chambre na obozo tonga batu. Na o ezaki ya secret a longo a mi longo na kata histoire a loba ke yo mitoza ko loba. So botonga mama bango une fois na ye a keno yebisa ngoba mama obi kutu jour ya ka boye boye aloba kutu boye. Menga na boya na nga kolanda e. Mama de l'attendre que moi c'est moi nanga aloba na moi nanga nde bon mokilio yo agent na premier degré tant que pas frère na ye oyebi kutu jour yo yaka boy aloba kutu boy oyebi kutu jour wana abeti da ba frère na ye abeti ba sœur na ye abeti mama bango akangi da famille na ye ba clé ba yini yo déjà a quel entourage na ye ako biso moi si mabe alinga kutu binote alinga tena sana bino alina zakana ndaku na ye kuta loba kutu jour wana yo baby sanga yalo momino pa le kisi ba manka ba respect bondeni abomelio no na famille abomelio na entourage na ye pourtant likambo ya zo sa ya mabe ko bima batu ba pese raison. C'est ça des hommes infidèles. Basa bata ba diviser pour mieux régner. Surtout mabe ne ko bima bima na nunu mama sani ba loba ya ana raison parce que momine ne peut na parler pesa ke pe kimiate hein. Ah, a raison. Moi, c'est pas qu'elle a voyagé à ça là-bas 4 mois. Hein. Et Sili. Dit comme un nounou. Et bien, ma makasiti. Ma personne n'a pas raison. Ah, moi, si n'a pas qui n'a pas 4 mois, bon, je n'ai pas ça. Qui loba loba. Ah, bon, c'est que 4 mois, on a celle qui va son banda qu'on a pas sans bongo. 4 mois, on a ma jabo, bando coach, la bango, bambongo. Ah, bon, ça n'y ango complètement. Ah, bon, c'est que moi, c'est un ministère. Moi, c'est Bonzambe, à Yembaka, il faut voyager. Yof pasteur. Boni ba posa njote pola boy.
kasi vola na mwasi na kini wana mukanda zwa somba biye landa mwasi na kini do ali mabe na ye wana ezwa sens baolukela ngo nde baoleta yango voile ya biye alors que asali mabe. C'est ça des hommes infidèles. Alors ba famille bosaka pas attention na ba rapport ya baba na bino mibali. C'est pourquoi moi je félicite ma mère. Maman nanga na nazala pour bandeko nanga mibali te. Maman nanga bana na epoto na soine deux fois na makambuka ya ba belle fille na ye. Ngana maman nanga no to soine so makambuka biso mbale te. Mais bana na epoto to discuter ne deux fois. Pe la moni ekoki nango. Na bona na beba la maman biso liko makambuka mutuna makolo. Pour makambo ba belle fille maman na biso aloba na nga Jaël oza mwasi. Kotiaka litoi na premier degré maman na rapport ndeko na mobali te. Mobali soka linga sala mabe, aolinga la chango voila malamu. Ako akize mwasi na ye. Yo kanisi nde batonga ka bango mibale. Ye dan na tonga biso pa mwasi nete. Mama nga sanga yo kanisi nde batonga kakuna. Soki mwasi na tonga ki biso. Yo kanisi ya tonga biso te. Ye nde mo santo. Oh, j'ai lisé. Kosoka makam na premier degré to za mwasi. So aujourd'hui rapport au monde qu'on a pesio benganga. Benganga to lekisi 2 jours likambo zo kimia to ko benga ndeko mwasi to sola na ye. C'est ça des hommes en fait. Na mama nga na zo para ba na mi balite. Ba ne balelaka. Baba! Na bayo, oza su mama na ngate. Ozo ka pa ya bala na mi balite. Ata to zo kufa. Mama bien kufa. Kufa. Na kozwa par na yote. Eza la grand frère nanga pasteur. Eza la ba na mibali oh prince el matador. Et maman besoin j'en ai par moi na mbaliti. Kosa no ko terreur te oza vie de couple na yo oya ko sambisa ngwe pa mama na papa. Okozala déçu. Po ato bandi mosi nanga za mosi mabe jour wana ko tasalenga boye mukola na boye olambela nga fufu ngamona kina lambi fufu mama otuno bon pour lamba fufu na yo moko muta lembaka te déjà bandi na négativité watu tala naka mama pe ozela mutasi sa lisolo te muta na lisolo za no toyoka abali la ko kato ke ko na lambi fufu imaginez-vous na lambi fufu ngamo mama bi bonga za problème donc moi si roboko ako lembate donc nenga uti musala alambelo fufu continue lisolo olamba ki fufu okufa ki pete olia ki fufu continue za ki ndenge nini na yo moko lembi. Donc rapport yele biso nyoso yango donc rapport yo jelisi biso mobimba kama kama olobio mais ça normal boza ba jeune et ça nango normal bon eloko ni amabe asali wana asimbi téléphone bien fa simba téléphone no aza mwasi na yo fa simba yo so boya fa simba téléphone se yo za ba makamu mama biso na bana na mibali puku na nyao parce que yemuka lobaki ayebi libala awumeli na libala babala na 16 ans ayebi mibali ya baka bobo so comportement tata bino nanga ekoleka te epa nanga kutu bokilo moko kinya ekole encore mama biso so alinga yo so mutema passe koyaka na opete bakwanga nanga pe koliaka te na kotindira ko pe su bakwanga te batu banolia bakwanga abakoko nanga na mwasi no sungai atandenge ni obando somba kwanga na barabara ali akote la bana mibali te po yebi mibali baza mitemo mabe omo lelo mo bo soane les armes tula makolo te ale akoti si bakombo na biso na kati o jeli yokuto kote mukola la kuta lobano boy na peli ya ba discussion na mnoko cha exemple la ngakuna na cha exemple note ya akoseninga makambo mais ere ko inda eka mama biso benga nga ko nga charger na papa nga za na weda na côté na semiki na to baluke ni ndeko na mbali na mpo bokle ba jeton na stati nga za makasi na makambo wana bino ka seba video musu na sala na bokle na ba jeton te musu na bokle na ndeko na mibali mo nga na sa ba snap ba jour na TikTok na boka ba jeton na yemba banje mo ba jeton na bokle na ndeko na mibali bino ka soka musu na bokle na bino na bokle na bino ti ngana makasi na makambo wana to sangani belle sœur nanga na mama biso na bandeko nanga basi kota ndeko nanga mobile jeton na jeton na ole se pongite
jeton na stati, jeton na TikTok, jeton na Facebook. Yondo koyeba. Muke na bwaki belle sœur na stati. La kisa biso ndeka mwasi na yo wa koma lokwa ndeko no propre yanga yo. Na zo peso pa liboma ke so linga makangwa ke sa makangwa na ke na famille na nga balingi ata yoti balingi ka mwasi na nga wana. Po oza likango opesa ngate nga ndeko na nga obala ovandi na mwasi no mobe na kwe omenga na oleka na nga tika nga na leka surtout so na mone na nga binote tika nga na leka na lelisa bango nyoso babenga nga mutu esala te na lelisa surtout ya bofi kuna boma ya otala ba 10 fois ya bofi na so na boma ya otala amoni nga na oleka na nga na kwe avandi na likango na ye amoni nga na oleka na nga na moni na bango te abelelinga Jael Nathalie boye na moni na likango opese mutu passe oyo akotela ndako retard ok na katisi yemo vando melati banga nake avaye na ndako vando melati nga pozo melati te melata moko na vandi olia mina olia na ngati obaselo mo makoso omake muta obanga ok ndako avaye omolaka oso aki avanga elule ko mata na limo liloko na muke naka posinga kina ngai mais awe sanka zala mukolo elaksike kolobate oyo monya emo faka bate makabeli ngambongo show za mukolo na bien ok pas de problème na lina kite mo za mukolo elaksike zala mukolo ozape na bana mi pesa respect Quand on a quand on a portail ya lupango ben fara peka na mwasi ne mutu ke boka mai na biya ogiyaka na ngamoko babete ngalo na kanya bofi na mwasi muni fia na tozo ba munga fulana kaka ye bavandi muni tout droit oselo ko courbe neto bima pomera te bavanjana bavana ninga kati daba Dao saki songi bo préparer bo keza yemo akoti yemo kolonjo ta koti do tchati kaliana habite jalo gefuna kende na Orlando da akasir na ngate do le tanga lo luka yepa mama akoti bitumbe bani na lupango Jaeli le kinanga oza mabe Yo me makanyo sur la TV c'est la vie normale. Le kinanga, le etalinga te bobo malakunda dala fundi. Mais famille va Jean Bosco bino. Boko ki jamais koza ini. Mais bozo conduit Jean Bosco na berrer. Bo ba laisser combien de fois. Le maman Sandra ma bé pour me yate. Fato za bien. Fato mwendo za nounou, accepter pe bozo nounou. Accepter pe moni mote mama Sandra kino ya munene atikira kyo espace yo pe accepter bazilo nounou parce que loko liba salote ko sala muninga te ko yo pe bimaka tikaka nounou soko za l'aise omoni eloko yo bando yo kaso zu nounou soko ki ata shop otiki nounou na ndako omoni eloko yo bando yo kawana eza eloko sali mama Sandra. Tout se paye ici-bas. Tu vas le payer, ma chérie. Ok, non, si quelqu'un oko futango awa. Na modèle la famille ba finga belle fille na bango moko, belle sœur na bango. Ozomo na muta mati na live azo finga mama Sandra comme do finga et lokoté, lo comme do finga fille moya chel. Bazo to ça na makambu to ko bimisa. Donc ba ça na ba matière ba bombi ba sanga ba 8 ans ya ko se préparer. Yango mama Sandra conseil na opeso mama ko ya kutu TikTok te au Facebook ko se justifier te ko ça la émission te. Donc yo na vie na yo bossa na émission ko tourner émission lelo te. Soko ça ba concert no beta ba concert na yo ça loko rien n'était loko eloko zate ko donc makamba vie de couple no ko ya ko pesa explication te ndemo bali na salaki live azaki agité
donc makambo tozolobe tutaki agitation elaksi pena ke ayebi aza pour quelque chose siko yoko yati tia badata ba concert matisa no ba prière oyebi te toza mosala nzambe diable amekaka jamais bato baza kote na ye amsusu olela ovanda otie mabongo na mutu Dieu m'a laissé te diable jamais ameka bato baza kote na ye omeka bango ndeni bo bada kote na ye diable akombataka bato babana nzambe epuis foyeba yango awa na se bato nyonso ba christianisme moni bato bazali nzela ya Christ bakozalaka jamais na peu longtemps parce que maître na biso moko kutu nzeta mobeso ta makambo asala ye bino tobola na nzela ya Christ faut ce que vous comprendre diable akotika bino te diable ekuta aya kotante Jésus abanga te bakolo mokili abangi te mwana nzambe mais loko amonaki kaka na posa bomoto alinga ya otante ye ogumbamelanga ka moke na kopesa mokili ogula o mama Sandra kogumbamela diable te diable eza famille ba Jean Bosco kogumbamela diable te diable eza mama Fatou continue na ba prière telema pupola soki ba na divorce na divorce voilà ce que comme motema na yo tokopousse yo te o divorcer biso tokopousse yo jamais divorcer te divorce ya mpona bana nzambe te soki tokomi na niveau ya mobali to mwasi moko na bango alingi libanda wana soki ekoma ka ya motema na yo moko soki olingi bokabwani soki mpo olingi te olimbisi donc talela nzambe mais mpo na nga mpo oyokisa diable soni mpo diable devant toi oyo aya koyebisa Jésus Christ ke gumbamelanga na opesa o gloire o nyonso siko diable wana eza fatu yo siko faut combattre diable wana opriaka ti yo kanti ndenge opriaka ndenge oyembelaka nzambe ndenge bato balelaka na banzembo na yo ndenge bato mosusu bazalaka mpo aprie ifo ayoka no adoration ya nzembo no moko boye elelisi ye apo asambeli nzambe yo kanti diable akotika yo ozwa nyonso na facilité akobimiselo bapetit diable mike mike famille mobali na yo bapetit ndoki bapetit diable bapetit diable na yo bango wana batelemeli yo bagéant batelemeli yo liboso siko yo kotala bango te ezala maabo kilo ezala nga mpe natika eseme kino abimisa nyonso aza nango bafausse accusation nyonso o bamonaki obengisaki makangu na mariage mwasi nini baluba akobengisa likangu na mariage na ye baza baluba mwasi nini ya moluba akosala erreur wana mutu te mais ekomi bakomi kokoselo makambo yeba ke oza christianiste donc bakokoselo makambo bakobambo mabanga na likambo oyo osali te kanga motema eza nango periode moko boye ekoleka eza nango époque moko boye ya mopepa diable ça va passer bana na yo nzambe moto apesaki yo bango bazala bakoka bazala bandundu bazala soki ndenge nini nzambe ye moko le bon Dieu moto apesaki yo bango eza te mpo asambelaka ndenge nini akozwa bana ya boye te le malheur atteint souvent le juste eza te ye moto asambelaka te so otali baapôtre presque tout oyo balanda Jésus bakufaka baliwa pasi apôtre Paul bakenda kokate mutu kuna nani yango olinga apôtre nini yango lelo olinga akufa lokola baapôtre Paul nani mpona olaka soki eza nzela ya pasi surtout bino bato bondima bose porta garant bozolelisa bato na bapriere diable akotiko te komba na oyo yango oyo komba na tala kaka okoli na famille mo boye otika na ba mauvais souvenir obali mobali lopa yebi poto na fiançailles bobeta na masolo mais abosani na ye makambo nyonso obetelaka na début ya relation na bino akomi su kolelisa yo kokipe te
kokipe te eza satan diable mabolongo na ona se okose justifie pa na biso te toabata mokili justification na yo eza epa nzambe kolela na yo epa nzambe kosolola na yo epa nzambe kutu eza inspiration monene ya kokoma nzembo mosusu mpona kofortifie bafaible eza inspiration monene bato bakotombaka na situation oyo plus tard batika nzambe te mama na inspiration mosusu yango ozwi kokwea te kosede te diable otaloka bo kokota na je na bango te babi ofinge mabokilo na ye liboso ya mare na ye bapesa biso audio oyo ofingaki makambo ya salite na audio jésus kutu ayoka kanda abengana bato na ndaka nzambe bayo teya mpo azalaki na posa bomoto te azalaki na posa bomoto bazopekisa bino bozoyoka te ti ayoka kanda abeta bongo yo kaka biso na yo osano mpe oza angelu te osalela nzambe moza angelu te oza mutu jésus apanza wenzi ayoka kanda oza mutu oza mpe na droit oyoka kanda eza te loka oza ser bakomisa yo kosidika te oza mutu oza sainte te oza mpe na droit osidika ye kutu paster azoki elala boyi bongo yo kosidika ya pamba ya nani eleki oza motema kanga motema ya sika eza te ya sika eza nango te oyo nyonso balobaki ande monike eleki ya nango ka jour wana te eleki nango mpe nde okende boyekende wana kosila ti mpe kosila famille wana babando yo kosoni mwana ya mabe azalaka te baekomba baoluka ta ya kizengi mpo babenge ekomba te omoni ekomba so aboti ata ya kizengi balongoli na liste ya bekomba abota ata ya kizengi donc mwana na yo aza mwana na yo baloba oza ekomba te me kanga kake malheur elandaka bajuste surtout bato baza na christianisme tomona pasi donc fanda na okimia eloko grave eza te ye fatu wana lokwa ye azomona kwa ye lila fille du soleil azwa gloire lelo tokontele bajour tokotunana kaka lelo fatu asepeli azoseka kosambwa na yo esengwa fatu baridikilize yo esengwa fatu problème eza te me fatu akofuta yango fois 10 parce que moto oyo atouché ande mosala nzambe Ido News histoire na epesanga mawa omona semeke ya mati na live asimbi mwasi ya frère na ye lokola boma semeki azotata mwasi ya frère na ye lokola boma vraiment respect eza te ata mpona frère na bino ndenge abalaka ye respect eza te ata ndenge azali chantre de l'éternel respect eza te o famille nini yo comment famille oza na bapaster famille oyo ebangaka nzambe soi-disant bakomata na life mpe aseporte gara alobi ngai petit frère ya mobali ye kutu sandra wana abala tala kutu boye tolingaka ye te toyaka na ndako na ye te petit frère ya paster boko bandimi okenda na paster ya Jean Bosco bokenda osani tala exemple ya famille na ye mona na famille ne moko toko arrange te leki na ye azofinga mwasi na ye bongo siko bino bandimi bokenda oyoka nini kuna pasta sala oyo moni en tout cas
kobomba note bala fatu soko divorcé en tout cas tozo zéro sala oyo lingi sala oyo yo lingi mais un jour on rejoint maman Sandra kende bota bana est bien bande kolo ba comme na niveau lo bala TV ke o bala maman Sandra viergeté c'est que yo muto bisi bo makabona nyoso donc yo peut nous préparer massage no kitoko moi si yo moko bande ko lala yo mo muto ça témoignage de le que bande ko no babala ke viergeté tout ça eza mobali na histoire o nyoso le plus mauvais eza mobali eza pasteur ya pasteur mibala bilwa mobali mo trop mama mibali mabe basa mo bazalaka mabe mais bango babala bango asaka je vais chez maman trop maman les bébés de maman yoso mona mutu mobimba mukolo bongo ayebi ko sokola ye moko ayebi ko kata likuiti na ye moko mais au mona muta bongo bébé à maman comment yo papa mobimba ko sa bébé à maman les bébés de maman et mobile nga za trop maman bango ozo mona normal l'homme quittera a quitté na déjà ndako ari osala oya ye famille likamuke mama lika folo pa mama biso ngaye nzamba pesa nga mikolo sur terre na sa pena bokilo moko na vandika bwe na ndako na place na komela pe koko ngo mutu ke koti promedi aina rapport na ya lokuta wana mwasi na nga sani nga boye ona ko sale na kibompaka ngo na ko bamba ta kopa mai pe na zino mwasi on la tie pa na nga va no wana ta 5 jours Maman fanda lia fufu lala lia lala. Comment yo mukolo boza bébé à maman? Au moins la mobile mukolo mais maman bon ta lambela ke. Nga ex nga maman bon zo sukile ba kaleson. Ba camarade nga nyoso ba telemela nga. Ezala te jail. Ezala te amukolo. Maman bon sukile ke ba kaleson. Mukolo. Cela veut dire quoi? Ah bébé, comment qu'on contrôle moi, non? Comment qu'on contrôle fils na tout? Mais viens nous contrôler au lit alors. Non? Obota moi na boga. Oboti boga. Pose un mobile inote. A o matayote. Ozan ndokite po boti boga za mobile no butu non. So boti boga. Nzamba pesho moi na kitoko. Mwana koli mais kiboga wana ifa ke lingila wo mwana ya mutu mususu papa bota ba belle na ba bo comment yo boti boga comme si mwana lo kwa propriété privée mwana nanga ba mama bonga ko yamba ta 7 bokilo pour intérêt na ye o ayele mbongo complexe mibala bombe basuka ka na suka nango asuki na kondoko. Mama bakoma opesa bana longa mibali mitu makasi. Mama koza yebi, mama so traité ba bokilo, mama comment jouer carte. Ako traité bino ata 5 6. Avant dine kimia. Ayebi ke ya Allemagne otinda, ya Belgique otinda, ya États-Unis otinda, ya kini pas na permanent, so moi gravitaillement akoboka moi $100 na M-Pesa mama. Do boti moi no pas ko fene na sida. On se rendre compte que bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living products ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edenga pona problème ya ménopause. Na oumeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto maux de tête oubli
na komaki na oubli moko kosaka nango te insomnie nzoto pasi babouffé de chaleur eyaki kisusu kokrele nga problème ya nerf sciatique na bade kokoka kotambola te komouve te kogumbama te mais sikoyo nakomi très bien à travers baproduit oyo yango nalobi non esenge na nga na partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo oyo kokomela yo santé eza yo bien te oza na problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nzoto pasi makolo pasi ozokoka koskende me mosala te oza na problème ya diabète contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849 oza na problème ya kyste problème ya myome problème ya stérilité problème ya frigidité problème ya problème oyo ezotumbisa santé na yo kohésite te ocontacte nga na numéro na ngai oza na problème oyo basuki ezokatana oza na problème ya po baproduit na biso ezoaide biso mpona santé mpe beauté na biso oza na problème nini ezoderange yo kohésite te prostate ezotumbisa yo kohésite te nini ezotumbisa yo benga ngai baproduit oyo eza kosunga maladi nyonso tu alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki mpe kosala oyo oza nango te mais baprojet na yo okosala yango te alors contacte biso na plus 44 79 853 90 849 alors okozwa ngai moko na telefone mpe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te nalingaka bino mingi yango wana nayeli bino baproduit ya kitoko oyo ekota na ndako na yo erestaurer santé na yo ebikisa yo baproduit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine Mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tika to kanisela peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula baveni na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko
soko yo kozanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka te olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Balieli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sans la mignonne au Bongolia. Oh, zéro. Le bezala kina 10 52 au Bongolia. On a un. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.